Pasteur Moïse contre Eliane. Yedo yende mutako gérer basimbi bakisi ebele po azana posa azala à la page. On appelle menakimaka. Musala nzambe ya pema na c'est impossible. Et na monte na biso soki liwa ndenge bolobi wana liwa ezana batumisa tunde ba yebi cause ya liwa. Merci naba auto bozo ba Korlanda biso biskan so bozali vraiment la katacha na bino afficher tout TV oza kana vraiment pour na bino vraiment bo s'abonner massivement parce que awa bozala jamais dessiner ça bino en afficher tout doza pena pour na bino là je vois merci vraiment na afficher tout yé moko ba bien afficher tout moi c'est venanga aimer chacun bon sans oublier à ma compte papa mabele ke bango na motema vie dans le coco là je vois Claude Timbo ya des États-Unis et alors tout ça ya Master Lure Joyce Babi tous ensemble hors chute chumbufi à catalogue vraiment vous restez branché vous s'abonner chaîne ezaka moko na affiche tout vraiment le lo nazanga moto zabone éviter na bongo pasteur patron bengi mais biso Serge autobetane li solo ya parcours na ye force ça dans ça na banzonzing parce que aboyane makabati ça ba groupe pourquoi boyo ça ba groupe beaucoup comprendre quand émission azaka na era kinete pourquoi ba ça bazo kufa beaucoup découvrir ngo compister vraiment bongo mutaidi sur na caméra tout ça bon na Chilo production ba le nouveau marié bientôt là tout beta mulo ba le nouveau marié Chilo production na bolanga tanga combo bonga boluka moi ça za wapi azawana apika na sima caméra ipika le roi Chilo tous ensemble vraiment merci à Enoch merci à tout le monde vraiment on a mon invité nanga avec Chilo tout côté invité na biso botozonga juste après tout ça bon on a pasteur patron au mismi ba misa ko benge bongo pourquoi pasteur patron na biso na binode toye banga et toye ba yango vraiment là je demande à Chilo papa Serge bon ouais ça va Waterloo ça va très bien. Ça va très bien. Zo mona na kaka marqué difficulté en boga mais santé zo battre. Tozaba na nzambe biso to vivra selon les hommes. To vivra selon Dieu parce que Bible les oloba les justes vivront par la foi. Donc on vit par la foi, par la grâce de Dieu. Et malgré ma camogne sur Kozala, je présente d'abord mes condoléances à ma famille Nyonso Oyo, ba perdre bande Konabango, à toute la communauté congolaise, Oyo to perdre batu belé na poto, ainsi que ainsi que ma famille na bango respective à Wanakishasa na présenté bango vraiment ba condoléances na bande konyonso na ba master na ba bande ko ba kufie belé moyen to tanga kombo na bango awa ezate je présente mes condoléances mais ce qui to vivre et to l'équipe bande ko ba kufite ezangolo nzambe nde sali ke to vivre les ndenge to vivre boye donc c'est un peu ça sur le loto yamba ki vraiment eza par rapport ya pe kotala ba news na yo façon ça la rappel musala na yo te marqué maladie marqué ba difficulté mais vous connaissez toujours ça parce que public est mingi comme on a toujours en scène na obosalaka tout ba pasteur patron ezaka non yo propre tu ezaka komba personne na scène to ba pour ya pièce pasteur patron est un personnage. Mon nom propre est Serge Mwembo Moelombo. Donc c'est ça mon nom. Pasteur patron est un personnage. Donc un personnage dans un film. Un film réalisé par Major Bissadi Di Mon Vieux que je salue en passant. Puis Vieux Afula Petit Naé, Lelo Serge Arouma Pédanger. Donc merci, c'est un peu ça. Un peu ça, la pièce où on a vraiment bon beauté abissonné. Là-bas, ça côté David, oui, tu peux jouer pasteur patron. Et ça qui facilement pas na yo, c'était comment? Bon, en fait, oyebi musala nyonso tant on va confier au rôle moko boye. Ngala lo bakana batunga lobi, il faut aimer le travail qu'on te donne. Il faut aimer le travail qu'on te donne parce que ce qui osala musala na mutema, osala ngo bien. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que bien. Et d'abord, moi, la lacune, et musala oyo et mutwa koka zate.
moi ba lacune muke ezalaki mais au fur et à mesure to okola nde to salaki musala wana ya pasteur patron bien bato batalaka bino ba bandeko ba internaute botalaka bato basombaka ba CD batalaka bayebi comment est-ce que musala et salamaki en fait eloko tonga to te ya bato na pasteur patron ezalaki bato oyo bazwaka musala ya nzambe on dirait on dirait cop na imo donc à s'approprier nango bato pe bazwaka un don de Dieu lokola eloko na ye à s'approprier nango moni mabe mingi mutule mso akoza na don ya prophétie ya komisa ngelo na ye ndako zalem na don ya guérison a komisa ngelo na ye non de komi on dirait ya yedo yende mutako gérer yango moni ebele basimbi bakisi ebele po azana posa azala à la page c'est un peu ça ce monsieur ce pasteur oyo nzambe abengaki ye na musala na ye ya kosala musala na nzambe mais akomisi ecclesia ya nzambe lokwa ya ye donc makambo nyonso makabo banini donc ye donc bandeko asalaka na bango eloko te c'est un peu ça bandeko ya lolenge wana entre temps le pasteur est impudique abimaka na mwana oyo ye moko abokolaka na ndako donc pona bomba lisumu na ye aboyi kosala nguna ba sœur na église sinon te sangwe ko panzana mais azui mwana moka bokolaka na ndako aobima na ye ayebisi abika kakanga munoko dans cette histoire. Or lorsqu'on mélange Dieu ne plus nzamba ça tellement jaloux que alingaka mélange te notre Dieu est tellement jaloux ou tu sers Dieu ou tu sers autre chose donc nzambe tellement jaloux alingaka mélange te tangu o mélanger nzambe na quelque chose nzamba longwe mais na tangu nzamba longwe mutakomi ko sala musala nzambe na makanisi na ye moko na lolenge na ye moko or so ko mutamsa na makanisi na yo moko o sala ba abus na ba erreur ebele yango wana to ngeto yebisa bato basala makambo lolenge wana batika bato yo ba comme ça église lokola ya bango moko tala mutazolo bana pas un pasteur ou azolo bana pasteur muso église ya tata na yo ozo imaginer. Donc c'est un fou pasteur, ce pasteur patron. C'est un fou pasteur, comme tu as dit, pasteur patron. Vraiment pour comprendre, tout d'abord on a pasteur patron, mais ça au bengebo parce que comment on est ticalé beaucoup pasteur patron. Parce que net mikolo naza vie qui cocoto. Vie qui cocoto. Notre balinga dino vie qui cocoto yeyo. Vie qui cocoto yeyo ni moi lobby. Tu peux t'attendre non parce que donc on appelle la vie qui cocoto. Pasteur patron. Et là on est comme là comment attaquer parce que pasteur comme si au tei ba vina bango na quand il y a télévision peut-être exploser bango le peut-être comme donner les 42 boy. Et ça va attaquer comme ça là. En fait bon, vous savez, la Bible est bisinga, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les protégeant de tout danger. Tu es belé ba nenge ba yamba kiango, ba yamba kiango na lolenge ba yamba kiango. Mais muto yo asali saka film Major Bisadidi azoka mo ba réplique ba retomber na ba tuna ye pourquoi osali yango pona nini eza nini mais nga en tout cas vrai dire na zwa eloko te sauf que na ka osala film moko na film wana na laksaki la vie d'un pasteur aza un pasteur négligent sala ane musala nzambe te mais aza pasteur nzambe pa lekaka na nzela na ye amona pe bola mwa nzambe maintenant pasteur wana azalaki na pale na ye aosambela azalaki na nyongwa batu muta nyongwa bengi pasteur afinga penda après azongeli prière wana nde ba pasteur batelemisanga na nzela yango yo likambo nini na biso tosali yo nini osalaka d'abord pasteur patron sikoyo oyo lisusu tosali yo nini ngabino na olinga na yebisa bino ke ba mingi o basalaka bongo batika parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt et belé ba comprena na ya kosala théâtre moko na banzi eleka ki pe na ba réseaux sociaux et batu bazwa ki mwa ndambu ba lex na ba réseaux sociaux ezak pasteur moko ba titraka yango pasteur Moïse contre Eliane
pasteur moko batanta ki ye boye mundimi abengi yake no sambela pona ye na nina ayo koya nakutana na ba pasteur basinga bi papa ote papa otei biso bato basinga bi papa otei biso nakutana na plus de 7 ou 8 pasteurs singa papa otei biso parce que tozwaka ba appel mususu ya boye mundimi mwana mwasi ebiso papa nazobela salibu mupasi ya kosambelela nga na ndako okena ndako boye ekoyi makambo mosusu ekoyi makambo mosusu atolobi que je suis son pasteur abengaki ngai naya kosambelela ye non bokomi na ye boye ndeni. Donc on doit être très prudent parce que Bible lobby les diables hein babinini les diables azo satana oyo kokosi azo baluka lokola un lion rugissant cherchant qui dévorer. Or ba cible ya lion qui est Satan eza banana nzambe. Et surtout ceux qui enseignent la bonne nouvelle ba ote ya batu alinga attaquer bango ndenge nini par tout le moyen. Par tous les moyens, routine d'abandimi mususu, azane mundimité, mais le rôle à une église des fois ça li relation à pasteur. A bengi pasteur nanda ou pasteur aye et koi maka mususu. Amsusu aroya habillement ya mabe. À part que ça la musala nzambe bazabatu. Basali nzambe bazabatu avec tous les sens possibles. Et ça là. Donc à comment on appelle moi ça vandi mabe atali yango alongoli longi mais atali sous 2 fois et comme 3 fois et comme 4 fois yangwana frère Nabisona na embaka deuxième regard. Merci vraiment, merci pour comprendre tes 2 ans artistes. Mais pasteur, tonton Serge, moi je peux te dire que pendant mon homme sa bagage mobile à ça Nzambe, ils ont vision un jour mon pasteur parce que faut se défendre mon akima na na appel mais nakima. Pourquoi parce que va bien appeler les airs, so Nzamba pona to kimi ngoye la ndo. Musala Nzambe ya pe mana c'est impossible. Kusambele la pona batu ya dégâts. Mais la scène nous obéit na scène na obéta na ngango. Naze éducateur à Mast. Je suis en train de peindre la société. Hein? Je suis en train de peindre la société. Il faut dans l'axaba tout nyonso nazanango capable ya ko peindre vraiment bien la société. Naza éducateur à masse, naza en quelque sorte un pasteur qui crie dans les déserts. Je suis un pasteur qui crie dans les déserts. Naza loko la miroir. Oyo mutu nyonso soka leki amitali elongi na vimbi place na vimbi awa na vimbi awa nazuki ndeni mais salité place ndeni biso toza bongo en tant que éducateur yamas yango toza bongo en fait na makambo to salaka facilement te okoko bongo lesa mutu mutema mais to salango eza lokwa miroir mutu na mutu azoleka azotala eloko seke ngana salaka ngo. Non, il faut natika. Et loko c'est que ngana sala rango non, il faut natika. C'est ça notre rôle. Auto jouer la société. C'est ça votre rôle pour jouer dans la société. Vraiment dites-moi, je peux te dire félicitations. Comment la façon au salam salanayo. On a été chez le contredit ngate babi bientôt là toujours diba la ka babi bientôt là chez le production parce que cameraman nga zo bala ka mingité. Zo bala parce que babi vous inviter na hier. Merci beaucoup. Merci. Ngape na website le rôle là Chilo production le rôle à Chilo azobala Chilo le rôle azobala kala mingité benganga na sa modération ça voilà on est à cadeau spécial puis pasteur patron ce que tu te mets dans les solos ya parcours comment leur bande qui musala théâtre et ça là comment et c'est ça facilement bango zaka yo bate moi na bango c'est tout cause moi histoire wana ya parcours parcours nanga bon théâtre ko banda théâtre ngala banda ko kene mingi ne kirima loba sous l'entremise ya grand frère nanga Paul Mbunga yenda banda ko memanga na ko memanga kuna na yeko zwa goût ya théâtre d'ailleurs d'abord les sons les sons me poussaient à les faire monyo va inanda ko boye et hermoso bimsa babilo mo boye vieux wana à découvrir nga non toi tu es un élément autant oui na tanga kana deuxième graduat en bon
Ça va, c'est comme ça. To banda okende. To bandi kokende. Nazota la bango. Ndepe na yekozwa gu ya okota na théâtre professionnel. Nekiri Maloba. C'est facile, papa parent comme ça pour monter oui. Je moi ça fréquenter une équipe de théâtre comme ça, c'est facile. J'avais déjà 20 ans. 20 ans, 22 ans, j'avais déjà 22 ans, donc Nazari déjà Moutouna Sinakol, déjà na deuxième graduat, contrôle les parents et Zalaki penza parce que un enfant a grandi, et contrôle les agis penza ma capacité et que Nazo Kende et Kiri Maloba le théâtre professionnel, tout le monde en gros c'est comme Zaloko la théâtre populaire à l'époque. On a théâtre populaire, c'est le ya bazoba, ya bato batangate non. Non. Isa bongote. Tant on a bandio kende, nazupe guana, Paul Mbunga, Yaya wana, banguna ba papa Kofi. Ouais, Bazouakatan. Ouais, Bazouakatan a formé Serge. D'ailleurs le vieux Kofi m'appelait petit numéro. Vieux Kofi, salut papa. On a un petit numéro. J'ai travaillé avec Paul Mbunga. À un moment donné, je suis allé travailler avec Don Dieg Nankaka, le metteur en scène de Rocado Mayas. Et après, vous savez, Tozaki a un président. Azaki, bon, Tigana Bengue n'a utilisé le vrai nom, le vrai mot. Azaki vraiment dictateur. Et le feu, Honoré Galan Mutombo Bwichi. De Azalaki na en tête Kiri Maloba. Alors qu'on allait juste former le ballet Patrice Emery Lumumba. Ce qu'on a Hermo, qu'on a ba mayo, banini, enda osimbate. Mais vi on a soit monio oye mamba obina, ozana mayo te, ozana na cycliste te, guerre bandi. Ne ba gueule na iwana nde na yokima. Avant il n'a pas pourquoi chauffer bon et ça mon modèle nanga na so eloko comme nyoko langa na tikara ngap maso eloko comme nyoko langa so comme zonga mutu je laisse nazara même na classe nga sala maths physique soki na osala l'exercice et que swinga mutu je laisse na ozongela ngo sima so na sisi msusu na osala ne na ozongela wana pour na réfléchir bien na tiki la vaille n'a pas palais, un ami. On a combien de temps là vous palais? À peu près 2 ans, 3 ans. Na tiki na mamba théâtre, na suka na graduat. Na suka na graduat na vaille nanga na osa makam nanga na oteka nanga na zandu, na osa ba cop nanga na ko sape ba dossier nanga ya boulot. Na ko sape ba dossier nanga ya boulot. Donc après nakomosa bakop nanga na zandu nakomoluka pe babulo nakomoluka nanga babulo nanga parce que oza mobali il faut ça là et consort et puis bon nde master moko ezoka tovanda ni balabala moko bango banda josa théâtre populaire na quartier tozaka na groupe moko na bumbu na batatu kalombo na bapapa koba na ba yamundungu ndiziu non to sara ba te belé bana bumbu na bana bumbu nde tokangani twani ko sala boulot ayo ebsanga jino yaran tout ça na biso théâtre parce que na mona rayo pe vous en abord ouais nde na kei to bandi pe ko travailler on a eu à travailler na ba tu belé to travailler maman bonheur maman Maria Malia Obakufa ba tu es belé toi travailler bana bumbu et l'eau que soit qui en pleurs to kenda même toi non travailler en partenariat na Bayonne wa Bayonne fait Bayonne wa Bayonne Kufa paix à son âme et au salake to kabwani tatuka lombo bakepa le vieux Kimbanseki na ba Delta Force baké kuna biso tikali na ba Ibara premier ozaki formateur na biso na théâtre populaire Ibara premier Fabien Kingombo na président Johnny Ikonda totikali place a rocha mutu ezate ba master baké kuna pe ebebeli bango Delta Force ayo ozonga nde to sali groupe Delta Force wana to komja na ba l'an 2000 non 1999 2000
À 2000, tu as Delta, non, faut ça la groupe Delta Force. Ça le groupe Delta Force, tu bandi ko leka na Kinshasa. Na Kinshasa, tozoleka pour à l'époque on a joué nationalité à Baluba. Ça moi je te connais. Ouais. Donc non, la lingango sous tété, le talent reste le talent. J'ai ça. Il y aura un moment où ceux qui n'a exploité yango, les gens vont dire que oh non. Pour na betara to ya batabandundu, na betara ya bangala, na betara ya baluba, na betara paix normal. Donc Dieu m'a doté de ce talent. Eza makas nangate, eza bola mwanzambe. Pour biso to na biso rien. C'est alors que bon, tant que comme bongo vers 2004, 2005 et au sala pe ke na longwe na Delta Force na ba raison au biso na bango to yebi. T'es na longwende parce que voilà, parce que vous savez nesika oyo batu bazali mabe ezanga kate so likambo eza benga muninga yebisa yeke no tala likambo eza boye hein ya osala colpotage pona muninga parce que ndenge toza boye yo peut-être oza licencié nga aza gradué. Caméraman n'a pas cause à l'appeler sous D6, Mouninga Moussoupa cause à l'appeler sous D4, Moussou soupé à soukapé na 6e primaire, Moussou soupé. Mais Nzambe a pesi biso mutu na mutu talent na yeto kutani na théâtre par exemple. Alors toyokana, o leki ngate na leki yote. Peut-être par rapport ya classe oyo tangi, bako confier yo eloko oyo ngana ko salate. Vous comprenez? C'est cette grâce là que j'ai eu moi. Nazaki na moi bon moi classe zaki moi mukeli kolo par rapport ya baninga auto zaki na bango et donc voilà donc moi classe zaki mukie moi likolo par rapport ya baninga to zalaki na bango c'est alors comme nini et comme kindenge nini et comme que moi ba guerre d'esprit ah mon aki non mieux vaut laisser nava nanga les wana na komaki na mwana moko déjà banami balé ya misato azoya donc na bana pe osala quelque part nazaka na bandaka nani babenga bango ba plongeur eza bato basukola ba verre na ba boîte na basukola ba sani na ba restaurant et consort na yo longwa plongeur na komi nani trésorier et nani comptable quand na boîte na yo longwa comptable donc na yo comme chef du personnel na boîte M16 Oezaki na et papa Bandombasi. Ouais, j'étais là et après natiki nanga na bayina ngamba natiki nanga natiki nanga makambo nanga musala natiki makamba théâtre na bosani yango na bosani nanga oh celle qui était la mère de mes enfants paix à son âme Nzamba Bengaye me poussait toujours Gino zongela boulot et ça le rôle à moi moi c'est mon toto zalaganaye to so lagane bien Mama Tabita Dorcas asala nini friterie na ye atekaka shawarma na 1000 francs. Ah bon? Oh naibsio. Mama Tabita Dorcas asala friterie na ye take away atekaka shawarma 1000 francs. Promotion banakini bazolia shawarma na 1000 francs. Voilà. Siko mutu moko boye alinga baby ça on teke mabe. Voilà. Azo poussenga zonga théâtre ngana mona kona théâtre ngana mona kona théâtre ngana mona kona théâtre un jour mais bon on verra c'était juste après sa mort na pena longwe musala esika na zaka ko sala ndé tango baboyaki ba comédien ou ba salara si sabidimbu ndé Ali, était so ebi Ali ouais na okoma biloko major ndé ayo benganga ah Gino na ebi boulot ya kananu osa na boulot moko ndé na ke papa major
Intégrer les amis du théâtre et là qui pas facile, hein, je te dis. Parce qu'il y a des amis du théâtre qui pour quand on a des amis du théâtre qui faut déjà mouton, c'est déjà combo. Je te dis intégrer les amis du théâtre là qui pas facile. Quand on a côté, j'avais des laquines na première tableau parce que Zaki n'a yété pour na sala ba répétition mais na yé pour na travailler et loko oyé comme na poto. Vous jouez mal na jouer malamoko. Na jouer siko na nani via jouer moi snanga première table moi berère moi muke major a facha mabe allez si vient tika ye nayebiye moi nous avons eu le temps d'encadrer Ali. Parce que dans groupe on a été dans groupe na bumbu yé ayaka on a eu théâtre on a eu le temps de l'encadrer c'est mon petit vieux wana na yebi boulot na ye voya viens moi ya premier tableau boye eh mamé après si ma solo na yebi deuxième tableau deuxième tableau na quota sur scène major abimi libanda ke beta maboko abeti ali na mukonga bien mon petit muto boye na ya danger biloko abeti kuna na kati ondima te ali ebisa bivie na yebisaki yo na yebi boulot na c'est comme ça que j'ai intégré les amis du théâtre bongonde na kota kina les amis du théâtre et tangu na koti ndeto ya kokutana na ndeko nanga o tutika biso dernièrement Dadi di Kambala Nsusuki Tomina Ligue des Champions mobali ya mbongo business mbongo mobali ya sérieux papa bio et moi na maternelle a doublé raté mais malheureusement moi na maternelle a doublé paix à ton âme mon frère je te porte toujours dans mon cœur. C'est bien, c'est pas facile. Comme on a monté dans l'équipe chez pour Nabino, le Bokabouana Naye, ils ont facilité. Parce que patron, tout le parcours on a eu. Les lots artistes c'est comme si beaucoup de problèmes beaucoup sérieux ils ont localisé Bino. Même la famille Nabino le lot artistique comme le loco Banga. Par exemple, ça on a commencé à dire pardon madame Moutika. Comme Kobomana, bango balingana ngate, bango mamiko bomba, bango mamiko tchana ba poison, bango kuna kokufe komi lokola nire lipanangu bato ebite ça problème nini. Et ça cause ya ko ba compte à rendre modèle au moment où na où ba yo kana raté. So le mi o bina mutu atanga ta comme ba président comme au salam o yamba bon moi pour na robo peut-être ba polémique peut-être ça na tengi 5 ça na tengi bon pour na nini au moment mi lobiga attend la pesca bon on son beauté et ça cause ya quoi. En fait, koyina yaka na likunia. Mutu alinga koma loko aye. Mutu alinga za loko aye. Mutu alingi te mutu aleka ye. Mutu alingi yende batanga kombo na ye, le reste batanga bangoti. Mutu alingi atikala le seul maître à jeu. Le reste baza biloko pamba. C'est ça ce qui crée ça. Et na monte na biso soki liwa ndenge bolobi wana liwa ezana batumi satunde ba yebi cause ya liwa. La première personne et l'unique personne oya yebi cause suprême ya liwa ezanzambe. Lokola nzambe batuna ka yemi tuna te otuna ndenge nini. Deuxième personne oya yebi cause ya liwa ya mutu eza bandeko o ba mesana ko sala baninga mabe. Peut-être a cheli muninga poison to abwakeli muninga malade moko boye ememi muninga na liwa. Mais lokola misu ya bo moto eyebaka bango te oko identifier bango ndeni. Troisième personne eza mutu ye moko nde ayebi cause ya liwa na ye oya kufeleli. Olinga ye mwasi ya batu oyibaki mbongo ya batu omelaki eloko ya batu osalaki likamobo esongolo siko mutu ngo wana azoloba mwenye sika nini to okende yango siko lokola mowei ba posake ba question te oyeba ndeni éducation paix et contact. Nous sommes grandis dans une éducation chrétienne. Papa nanga zo yebsanga bi mwana
Moi c'est abatu kozwate. Et lo kwa muninga ata omoni ya matindenge nini koyoka motema pasité parce que tango na yo payé et koya. Ya na mona ba petit nangé belé ba na ba car ba jeep ba nini mais ngana zo ba moto na nyati moto maguna ke tourna vieux. Le temps de la voiture viendra. Vous comprenez? C'est un peu ça. Na rubanga te na yebi ke nzambe azana tana ye oya kokisaka makamu na ye. Mais yebisa mama tabita ke oya kolia shawarma. Non nefse dama tabita biloko biza 1000 francs. Mama tabita dorcas. Shawarma 1000 francs promotion pour na bana kininyoso. Sona 6 na ko moni mala moko. Passer la nga emporter. C'est bon, yo ma seul emporter. Merci Pasteur Patron. Pasteur Patron dozo poussana na biso déjà. Que ce monde na tuna yo. Et lo koni lelo oyo kanisaka le na monde à théâtre. On a salamité, on pensera yango faut sala yango. Tu sais bien que tu joues déjà. Aux amoutons comme c'est salami, aux a déjà mouton yebani. Peut-être quelque part aux assos au vent des autres dans le monde artistique bien. Dans raison que l'homme font na sala, le nom salamité mais nous connaissons ça on a compris de oui. On a Pasteur Patron, Serge, on a bien de vision dans les coquilles. Ouais, na lingaka ba comédien bango moko ba se prendre en charge. Ba comédien bango moko ba se prendre en charge. Au moni lelo demande eleki tellement trop. Ce qui obéit, Maman Olivier, Maman Denise, Papa Kabila, Papa Tshisekedi, ministre Nani Boye Debiso. Or, les comédiens peuvent se prendre en charge. N'a pas ça qui les canne ici. Dans le lobby, Toko créer et Loko Moko ayant trait d'une banque. Toko créer mutuelle Moko ayant trait d'une banque. Ces mutuelles. Cette mutuelle permettra à tout comédien de verser au moins $1 la semaine. $1 la semaine. Hein? Cette mutuelle permettra aux comédiens de contribuer $1. $1 c'est rien. $1 la semaine. Sur toi, 1000 comédiens. Dans un mois. Et non, dans une semaine, on aura $1000. Surtout ça, un mois, tu en as $4000. Ce sont de ça, 10 mois, tu en as $40,000. Ce qui moutabeli, malade n'a pas à évacuer, et zosenga $5,000 par exemple. Tu as une incapacité à opérer sango? Non. Tu es capable, il y a coupé ça même bas crédit dans les comédiens. Pour le coup, on a sur 5 mois par 5 ans par exemple. Tu as une caisse de $200,000. 240 $240,000. Vous comprenez? $240,000, on sera ta mesure. Il y a qu'offrir même un crédit, il y a 10 000, il y a 5 000, il y a $15,000 dans les comédiens. Oh, ils sont remboursables petit à petit. Mon comédien va se prendre en charge. On va comprendre que oui. Et l'autre, ça qui est comme palpable. C'est un peu ça. Merci, merci vraiment. Très bonne idée. On habite à Rolanda Bisso. Partout où vous êtes, aux en Afrique, aux en Amérique, aux en Asie, vous comprenez les canisiers à Pasteur Patron. Quand j'étais dit oui, Nazana Moutaza Maï, Nazana Bongo, beaucoup les canissouana, c'est pour appuyer les canissouana. Et vous avez vraiment et l'eau comme il y a bien. Pasteur Patron, comme ça, j'ai d'accord chité. Babi TV Zalika Mangonga, Zalika Mouyatan. On a habité au Kansate un jour pour ça la coupe. Tout ça la coupe, non, moi ils ont l'idée on a été. Non, nazarana groupe, nazarana likanisiwana te, na lingana te na lingana za nanga ndege. Tunanga tete, je vous ça la pe groupe te. Non, nazarana makanisiwana te, na lingana za nanga libre comme l'air. Libre comme l'air, na boy charge na mutu na ya au craquer pamba. Ça avait formé un groupe de théâtre na Kinshasa. Moni lelo
Batubaza captivé sans le savoir. Moni au saligo pa théâtre. Comme si bana batondre ba propriété privée na yo. Voilà, au lingo mon a été voilà. Nalinga naza nanga boye na nanga ndeke na condamné bande ko ate basala ba groupe théâtre. Mais nalinga naza nanga boye ndeke leki nanga vidéo abenginga. Nake na tourner na zongi na vandi ndeko nanga Kaleba benginga nake na tourner na zongi nanga na vandi bandeko nanga bazebele bandeko nso basala ba groupe vie na ngai elombe ya benginga nake na tourner batu nyonso mais nga moko nazana nga libre naza à l'aise aboyi ko tshaba charge belé na mutu na dja na charge abana na bakza sum sus na mutu kitoko te président nga nazana nga mwana bino. Merci pasteur patron on jusqu'à la fin on a évité moment de la fin ça la rend bien au balandi. La charité bien ordonnée commence par soi-même na saluer bafana Solange Nguma Yadjino la mère de mère je te salue BBC Yala BBC Yala motema ya BBC Yala motema ya na saluer Nikans Mananga Mastananga na saluer Mabert na biso motema ya papa Ada elengi mboka na saluer na saluer maman Mariette Chimwanga la patronat de Lille tikana pesa mbote na Nela Masudi de Lille tikana pesa mbote na master nanga yaza architecte international ya dega master nanga architecte international ya dega yeba benga gae Willy Mbuilu Kusamobutu tikana pesa mbote na Obanzi veut dire Obanzi Christelle tikana pesa mbote na Mwachi Bamba Vikita Mwachi Bamba tikana pesa mbote na ba mwembo nyonso bazara na mikili na bandina et a fêté un anniversaire fêté anniversaire joyeux anniversaire Betty Mwembo la force tranquille joyeux anniversaire à toi et na pesi papa Lor mobali naye et casse mbote ebele et puis na pesi mbote na Fifi Moseka il y a basé belé na continuer car bon t'as des personnes parce que oyanga penda donc ba master nanga penza na pesi Johnny Mobi mutunanga Johnny Mobi penda yanga ya kati na pesi ba mbote belé tika na pesa la belle mamie de Gani et Domitille Makenja la belle mamie de Gani Domitille Makenja belle comme une déesse, nous avons Adi Londolé, beau comme un dieu. Merci, pasteur Patron, merci à toi, Nathan Pesaïbiso. Nous sommes bien reconnaissants parce que mon égo Kangaye, tous les pédatanaye. Merci à tout le monde au Boda qui branché à Kolanda Bisso. On a 4 émissions, on a mis Vidar, on a barré souvent. Et Zaka, on a toujours pour Nabino. Merci à ma grande soeur propre, ma belle qui bangola. Depuis Paris, j'étais sali. Merci à afficher tout babi monter ma vie nanga aimé chacun. Bobabi bientôt là, tous en la Kinshasa. Tous mes sarats, tous à la rande, tous mes sarats, sans oublier. Achille production. Oh là là, je vois Jérémy Bikindou, là je vois Patrick Kinzaou, je vois DG Semaine Ngouma, j'étais sali vraiment. Babi restez branché toujours, Balbi, Monsieur Zakamor, ils pour Nabino vraiment. Tout le monde a dit prochainement, ce qui est sous que ça zonité, tout le monde a dit pour le prochain numéro. Je vous dis ciao.